Voilà, un grand plaisir de vous présenter cette émission. Bonjour chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc bonjour, bonsoir, salut, salut partout où vous êtes. En tout cas, moi, Betty Maseko, je vous aime et je vous salue. Voilà, je reçois Maman Israël La Joie, Maman Yabana Nibali Nabasi Nabango. Ça fait vraiment un bail dans cette émission, mais aujourd'hui, toza toujours na maman afin que to lobela makambo itali chombo. Alors chombo papa ozolanda biso eloko nini oyo esalaka ke chombo na yo obotamaka na yo normal obotamaka bien na kimibali nyonso mais subitement ozo comprendre lisusu te chombo etelemaka lisusu te donc kimobali na yo esalaka lisusu te ezofonctionner lisusu comme se doit te eza nini oyo ezosala yo bongo surtout bandeko boza libana mboka mingi balobaka o malili bamisala makasi o bosalaka wana alors na baraison nyonso bopesaka Maman Israël La Joie aza wana aza mieux placé ya koyebisa bino eloko nini esalaka ke chombo na yo papa efonctionne lisusu malamu te ezalaki monene ezalaki en bonne santé ekoma mokie etelemaka lisusu te donc chombo ekoma chombo moko mort alors nini okoki kosala soki okomi na chombo modèle wana voilà baquestion wana nyonso Maman Israël akorépondre bino. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama et mpona bandeko bolanda biso na Libanga TV Canal Futur News topesi bino bambote et bandeko bolanda biso mpe na Zengo TV en tout cas bosabone na bachaîne wana nyonso bokolanda émission oyo ndenge esengeli. Voilà, merci beaucoup Maman Israël La Joie. Bonjour maman. Bonjour Betty Maseko. Boni maman. Nikolo eleki ebele na boyaki koleka na télévision parce que nabungisaki nani téléphone na ba oyo nyonso bozali kobenga nga téléphone ezoleka te téléphone nazwi téléphone asika numéro natikela bino ka moko oya 00 243 89 94 42 825. Numéro na bino ya tango akala ya 09 98 87 85 95 na kokende kolandela ngo bon est-ce que kobima ponde sali déjà 5 voilà wana faut comme on a donc esali déjà 5 ou 6 ans na komeka nanu parce que tant on a kendaka na shop bakende komona keza numéro moko ebimisi 2 personnes maintenant siko nga na okende sikoyo nayebi te ndenge esali bane boye eza numéro na nga ebandeli ya la vie mais deuxième numéro na nga na vie na nga yango nde ya 089 94 42 825 nga soko moni ngai numéro téléphone eleka te yebake bayibaki ngango ozoka parce que tala kaka toza batu toza église epai mais c'est parce que oyo ayibi nga téléphone touro eza mwana pasteur Guy vraiment mwana pasteur Guy aye alobi na nga ke non papa na biso monanaka lisusu te mama boye na nga bi papa na bino pe awa ayaka te o papa koma mutu mbongo papa koma mukonzi bagrade mataki paka biso bana te toyebaka place sa te na mwasi na ye azwa mwasi boye bakipaka biso te nga bingai moyena yeba na pesa nga kasi numéro papa no na benga aza na ngote nga na ye ko se faire délivrer na kota na nga mabondeli pour de ozomona nga bona koma koluka bambongo na ndenge na nga na koma pede kolia na nga pasi bona boye na ngina zongela vie normale na sa elanzana numéro papa na bango na za na ngote nga bi bon comme ça ya na veille moi na ye na veille tokoti veille tongo etani tomati ngomba ndenge zaka veille na butu ngomba tomata na tongo ti tokita na 17h tokiti ngomba mwana linko kende te akomolo bakavanda pana ngalobi te pana kama ovanda ezate po papa na ona ba parents no famille na ye bayebi te ke ngai na vai na mwana bato ifona kutana na olukela nga numéro ya papa no ata na ba camarade na ye ata na batata mwasi no poto kutana papa na yo tosola makambo ezala bien peso ko ovanda pana nga ifo ba parents no bayeba moko bato babengi ngai na église na kei na bimi na libanda po na kende kotala ba service bato basaki na futa bato ba quelque chose na bango kozonga na tika ke na salon azota TV kozonga na zongi boya zate asa zuite téléphone na ngai akena bon oyo sikoyo ya kala o na bungisaka numéro wana ya kala ya liboso wana bayibaka ngango
na mutu penza obligeaka mwana wana aya koyibele telefone nanga. Alors nyonso wana ezaka bitumba mosala, mais actuellement nazongiseli bino numéro oyo ya 089 94 42 825. Ton numéro maman tolo bango bien que na minute oyo ezoleka déjà bandolo bakito benga maman Israël a joie numéro ezoleka te maman bayibaki téléphone na ye bayibaki yango yango mona pe mikolo esali mo ebele to sala émission te pour to sala émission maman opesa numéro nini yango lokwa asali sim blanche asomi téléphone na sika yango mo to sala émission ya sika pona bino bandeko ba ke numéro maman Israël a joie eza opérationnel, donc ils ont bengi nyonso azalaka en ligne, donc pour soyez pour la bateau pour commander qui bakisi maman Israël a joie à kosoa na bino pour ça pour bakisi mais ba on a commander bakisi te pour bengi maman Israël a joie à pour examiner yo d'abord ay makana yo eza ndenge nini apprendre ay bisayo ndenge nini pour ça pour bakisi maman Israël a joie sujet à lelo to lobela ba papa pele lelo bazana ba inquiétude mususu alobi que mwana olaka na bien na chombo na kitoko mais mbala moko chombo ekoma mbala moko loko ya ba bébé ese loko nini esa na ke chombo ya mobali ebeba kaka boye to ekufa kaka boye. Bon, merci beaucoup. Eza na mibali ebele oyo soki akokisi 45 ans automatiquement chombo efo banda kokonda parce que ndenge nzamba akela biso bato misisa na biso ebanda kokolemba na banzoto na biso à partir de 40 ans, 45 ans, déjà misisa na biso bato ya banzoto ebandi kolemba. Nzamba kela biso bato tozo vivre na mai makila na mupepe o elekaka à travers le veine na biso. Misisa na biso bato, hein? Bon, siko misisa na biso bato na ba âge ya mikie misisa ezaka makasi. Mais tango âge bandi ko poussa no komi na ba 40 ans na bana basi à partir de 40 ans misisa bandi kolemba. Bana mibali à partir de 45 ans misisa bandi kolemba. Tango misisa elembaka circulation sanguine ekomaka moi un peu compliqué muke. Alors esengaka ke mutu a zongisa a débouché misisa na ye a redémarrer. Donc mutu a redémarrer misisa na ye na ba vivifiant. Na ba vivifiant pour que misisa zonga makasi ndenge wana ndio komona ke misisa na yo ya nzoto ekozala tango nyonso makasi moye pe onuna noki ezate to nuna kapwani tango circulation sanguine ekomi na ezako dépendre na niveau ya faiblesse ya ba veine na biso nde omona ka mtwango tokola ka wana matame lembi konuna yeye kununa ya ka problème ezaka bongo et alors na mwana mobali okomona chombo ezolemba na mwana mobali omona chombo ezolemba tango ezolemba pe ebandi pe kokonda mais soko lingi ndenge wana te okoluka kaka biso ba spécialiste ya chombo nga mama Israël a joie na ko vivifier yango na ko redémarrer yo yango. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, maman Israël la joie. Prenez rapidement un bout de papier avec un stylo ou carrément pour un numéro maman Israël la joie dans mon tour. Pour attaquer un stylo, ton téléphone baïbio. Mais on a un numéro maman Israël dans mon tour directement au Benguier. Plus 243 89 94 42 825. Nabosani betima sengo pardon. Ndenge chombo ekondaka bongo ka pona acheter, ekondaka pe pona maladie ya biabia. Voilà, surtout parce que bato pe bato so babota makana maladie ya biabia wana. Eza esengeli bato nyonso bayeba ke chombo mukie mukuse ezaka maladie. Maladie wana babengaka yango biabia. Bon chombo pe o esezaki déjà munene bandi kokonda. Ate kondi pona âge, ate kondi pona diabète, ate kondi pona tension, ate kondi pona hémorroïde chronique, ate kondi pona malili ya poto, ate kondi pona babakayo ya poto, ate kondi pona ba problème ebele ba problème émotionnel, ba problème à déception, ba forme nyonso problème o e kondi si chombo na yo, yeba ke chombo ezui maladie wana babengaka ngo biabia ezalaka soignable. Komanda koloba te nzamba kelanga bo nzamba kelaka ndo kela mutu chombo muke mukize na sens nesi nzamba za soba nzamba yebi ndega kela chombo ya mwana mobali atekela yango etelema boye eza boye ndenge nzamba sala mwana mwasi nyonso pe nzamba yebi ndega kela lidusu na ye bon ba problème nde eyaka
okomona ba problème wana eyaka nde tolukela yango solution mutu mosusu obotami na malformation moko boye mwana mwasi akobotama na deux sexe mwana mobali akobotama na deux sexe mwana mobali mosusu obotama sexe eza te neti fille moko mobali na uti kosalisa ye opération na poto mobali yango kutu alingaki aboya mwasi yango alingaki aboya mwasi yango mpona ni mpo azalaka nde azalaki na sexe te abande kokanisa ke mwasi wana aza ndoki mpona ndenge aza na sexe te nzoka nde abotamaka bongo abotama bongo ebi mibali te atike koyeba mibali ya vini te ntango bakei na hôpital baluki basexologue nde bapesi ye mayele ntango basalaki opération na babimisi mpe sexe bien akomi mpe koregle lokwa basi nyonso mpe nde aza basaboti bana 4 bato ebele babotamaka na baproblème mais sikoyo solution ezangaka te balukaka kaka solution mais kobanda komona te ngai nzambe akelangaka boye ngai nzambe akela mutu bongo te parce que na kati ya libumu ya mama forme oyo ozalelaki makambo kute nango kuna eyebani te ntango mpe yo mpe obotami kobandi kokola basorte na baforme ya bamakambo kute nango toyebi te yango nde ekokomema problème na sexe problème oyo tozwilaka yango toujours solution. Voilà, nde nalobaka tout problème a toujours une solution. Hein? Donc, et toute maladie ezaka vraiment na solution nango na guérison nango soki nzambe apesi guérison et apesi pe mayele na munga ndenga pesa mama Israël a joie oye muka lobaka ngo très bien a traitaka bokono oyo ya chombo par révélation. Donc mutu musu azo révélation wana zate. Donc ezali vraiment révélation nzamba pesa e pona ko traiter ba chombo ba papa pour que chombo na yo eza na bonne santé. Alors ba vivifier eza wana. Papa o moni chombo ekonda et comment qui mokie pona ba problème de mama lobito maladie bia bia et condition chombo za na besoin chombo za mama lobi ba vivifier ezali. Et na modèle na chombo boye kufa o eza ko respirer des sociétés eza cadavre chombo mort. Voilà. Donc ba vivifier mama soko za nango ya boye ate ezali nango boye te po oyo ezali 16 cm demi à 17 moi ça kosepela nango omwende chombo eza kokuba il faut ozala na chombo moko ya makasi po ntango ozokotisa ngo mwasi na yo mwasi asanti ke bakotisi eloko kozala te ya petepete nde mwana c'est pas bien bon oyo nde sikoyo ezali ya taille normale oyo nde ezali taille ya 20 cm bon ndenge ezali 20 cm boye ndenge ezali 20 cm boye soko mwasi na donc soko ozosala nango mwasi na yo oyo alingaka ya mulai te il faut kosukisaka ata awa ntango yo okotisi osukisi ata awa to donc ça dépend ya esika mwasi akolingela to oyo eza na basi mpe ebele neti baso ya minene wana soko ozokotise na ndenge ya nsima ekokota nyonso tu bata ya boye mpe ezali oyoki oyo eza 20 cm nga napekisaka mutu plus de 20 cm plus de 20 cm te tosukaka kaka awa 25 cm 30 donc mama alingaka boye te ayebisaka na bino bana mibali il faut kozala sérieux 20 cm donc yo moni ke oza na moins de 20 cm olingi okoma na 20 cm possibilité ezali 25 wana 25 po na mokili mobimba oyo mutu akolisaka chombo mpo ekoleya molai ezaka ngai mpo na ndenge naza révélé bo siko nga nakende kokomisa chombo 25 cm okende obala cheval ngombe nkulu 25 wana tala nanu oyo basi nde baganga oyo siko eleka oyo papa tozala sérieux ba jeune garçon lokwa jeune garçon oyo nakomisi chombo 20 lokola yebike nga nalingaka eleka te ake kose déguisa ye lisusu akanisi nga na kobosana ye nga bichombo nayebi yango bien nga mutu nakolisi chombo nga alobi papa poni ozosala makambo boye nga aza mosala ya nzambe pukosa biloko aboke nga nakolisa chombo eleka 20 cm mpo oyo nanu ndenge ezali boye oyo chombo aboye bokosuka kaka na 2 coups pamba te okokende kosala mwasi no 3 coups na oyo kokende kosala 3 coups te etango sikoyo bobanda kosukisa na oyo ya boye bobanda kosukise na 2 coups po aza mutu echombo ya boye pe mingi bato bakokozala nango mingi ezali ba musulman po bango babalaka basi ebele
mais biso ba chrétien chombo ya boye soko za nango sala mwasi na yo deku bosuka na deku tango kende ko sale ba 3 bongo na chombo mulai modelo ata yo moko yango nanga na linga te chombo eleka oyo na mulai eleka te voilà mais mama bon bato baleki sango sikoyo ba centimètre eleka neti papa moko abotama na chombo moko ya azam papa chombo na ye ezali 25 cm mais aza na 5 femmes azali chef ya botama de ya bon aza mutu moko tango ya akoli aza chef coutumier aza chef coutumier bakote kuna bakote ba matati kibala kuna oteba bon sikoyo ye tango azokola chombo azokola nango munene donc chombo 25 cm mais akomaki na problème ya basi abali mwasa liboso mwasa okoka chombo ye mokote akimaki te akomaki lokuta nake matanga lelo toza na matanga lelo boye na boye akokima chombo na baforme ebele bon ayeba la susu deuxième bakomi 2 ayeba la troisième bakomi 3 ayeba la quatrième bakomi 4 ayeba la cinquième aza na 5 femmes donc siko ba 5 femmes na ye wana bango nyonso bakimaka chombo wana soki ekomi tout ba ya olala na chambre na ye abandi kokosa epa na biso matanga epa na biso boye na boye nde ayaki ngai moko naswanyaki na batangawisi kaka pure na soigné na tanga parce que tangawisi ekondisaka chombo yaya tangawisi nzambe azoloko ndenga kela yango soko oza pe libumu munene yango mosala yango koboma bagrese mais bato bayeba te bazomela tangawisi nzoka nde chombo ezokonda tangawisi ekondisaka biloko ekondisaka kingo ya mutu ekondisaka libumu ya mutu ekondisaka chombo ya mutu ekondisaka ba bassin bana baso basaka na bassin exagéré tangawisi wana kotongola bassin na ye kosala nini ekokola bisika nyonso ka ba graisse ezalaka ebele tangawisi nzambe akela yango po ebendaka eloko na eloko eza na forme ndenge nzambe akela yango eloko na eloko ezalaka na mosala nango nzambe apesa alors tangu nayoki ka Saint Esprit pesa ye batangawisi kaka kisi mosusu kokondisa chombo na ye esate zande batangawisi nde kokondisa po soki totindi yake nde komela bastimila chombo ekokufa po bastimila pe ekondisaka nango chombo me ekoya kokufa ekoku ebomaka yango alors ye na soignaki chombo ne po ekita ebandi kokita malembe na ndenge akomaki na taille normale moye basi baba nokiki kokima ye ezate tosukisaki na 20 soki abeti kuna aye pano lelo abeti odeku ndobi akei na mususu abe chombo ngo 25 cm tilima tunga banteko chef kutimi oyo ochombo modeli nini 25 pe suki wana te etelema awa esuki wana te alors tozwaki yango na soignaki ye na batangawisi na ndenge nzambe asungaki ye. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Un seul numéro, plus 243 89 94 42 825 ou carrément Oyena Bandal Chibangu avenue Boma numéro 11 arrêt Chibangu, alors Bandal Bisengo, arrêt Chibangu, référence Wende Abaluba, maman Israël la joie à Zalakawana, donc ce koye heure nyonso maman Israël la joie à Koyambayo, au benye na numéro, bozui rendez-vous, oye awa asalona no checking, hein, mon to kenaka checking so kende, o examen, biso benga ngo examen, so bino so kende o voyager ba kena no banzo contrôler o maman Israël so a salo examen nango, hein, donc atala nanu qui mobile na yo bien ndeko oyo za libanda mboka komi tungisa te mama consultata na téléphone okolakisa nonga chombo na yo te okolakisanga chombo te po bato mosusu kobetima sengo omonaka soki abenga komolakisa ngai chombo na ye no okolakisanga chombo no te ngai moko mama okopose ngai donc ngai nakopose o baquestion fona tuna yo nayeba age na yo est-ce que ozopese combien de kilos est-ce que aux ans plus de 45 ans, aux ans moins de 45 ans, est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous avez la tension?
soki na yoki makambo nyonso wana na comprendre ba moko chombo no ndengeza yo olakisanga mama no chombo ndenge chombo nga natalaka yango kaka soko ye sur place soko za sur place nde na kati ya bureau na koexamine ba telefone kwa makambo bele botika kolakisaka ba chombo na ba téléphone surtout ça. Donc je pense vous comprendre hein bande boa libanda mboka. Donc yo za na kin oye mama ko examiner sur place. Yoza musika ya mboka, oza libanda mboka, oza en Europe, en Amérique, en Asie, partout, même en Afrique et tout comme ça. Donc, ce que maman a ko examiner en ligne, na ba question kaka ko tout na ba question médicale nda boye ba que problème ya chombo na yo, eza boye et puis zo senga ba vivifiant. Atteindre là au landa traitement. Je pense te comprendre. Voilà, maman tozo qui est souka déjà émission. Bande konyo so balandi biso le ba koko retenir nini. Surtout ba obia déjà lia bango chombo mais ya oui ba teza bia. Bon, normalement mikolo yo mutu na mutu azokolisa chombo na ye parce que mukili eza na ba ekoma échanger. Mukili eza lisusu ndenge zaka kalate. Bilia eza susu ndenge zaka kalate. Alors lelo ba chombo eza na ba complication ebele. Oyo nyonso abotama après une fille aza déjà na problème comme ya chombo aza na chombo compliqué parce que aza na des hormones oyo abotama mwana liboso chombo ne pesa compliqué eza ko compliqué ye oyo pe abotami na katikati ya basi ye pa aza na ba problème mwana oyo aza fils unique pe aza na chombo compliqué bon ba oyo babotami après un garçon soki aza na chombo compliqué ye moko a compliqué chombo na ye bimela bisala bibaka ndeti babiloko komela we bimé belé bana bazo komela ba jeune garçon baza lisusu bilongi kitoko te bilongi ekubi bameli bagene bameli babiloko ata botamaka kitoko nzambe ba bibi chombo bibi donc bimela na bango oyo abotami après un garçon complication na ye ya chombo ko ya soki azana ba problème mususu be hémorroïde ba problème ba déception ba problème émotionnel ba forme ba problème mususu wana pe yo pe il faut soit traitement donc na minute nde tozana kati ya mukili mwana mobali nyonso bengami mwana mobali il faut oya ko soigner chombo na yo rapidement soko za na Kinshasa soko za libanda ya mboka benga kaka na numéro oyo c'est très important ya mbalo eza ko zela lisusu te tango zotala chombo no mona keza na moins de 20 cm directement zo soin nango omoni yango ezali na ba éjaculation précoce faiblesse sexuelle l'érection tombe l'érection rare donc l'érection donc rare l'érection tombe na chombo bloqué ezali chombo ezoko bloqué ebele ba yeba te ke chombo na ezo bloqué alors nyonso wana esengaka foko ya kosala examen na traitement na yo na ko soigner okana ba vivifia na banzete te parce que traitement ko soigner chombo na banzete esimbaka nango te soki na soigner na banzete ko simba te po traitement ya banzete ezala ya chombo ezaka kaka ba vivifiant soki chombo ezaki na traitement na nzete ndelelero bato nyonso baza na ba problème a chombo te po bato bameli banzete moyen te bato bameli banzete mingi changement eza nango te numéro adresse 00243 89 94 42 825 wana nde numéro adresse nanga nde nazali naza na bandal mais siko na komi ko accepter ba invitation ba invitation nde bobengaka ngai wana nazali koboya bon sikoyo na komi ko accepter yango ba invitation nyonso oyo na bande ko rejeter ya ba voyage na komi ko accepter yango osepeli ko faire voyager ngai pona musala teke yaka to fanda anatala ko wana te wa sepeli ko faire voyager nga pona musala na ko voyager liboso na bande ko benga na zaki libre te maintenant sikoyo na moni sikoyo ke ça va na koko bima pona moi ba 2 semaines 3 semaines musoke leke belé 1 mois mingi ba médecin oyo na rejetaka ba invitation na bino na boya ki binote ezaki nde po musala na vandisaki makambo bien te alors sikoyo médecin nyonso aza na besoin ya ko inviter nga même akana Kinshasa parce que traitement ya chombo ngai nde mutu na examina kamibali na ngai nde mutu na yebi chombo ya mobali koleka mukili mobimba ngai nde mutu na examina ka chombo na yeba ka problème eza na chombo ya moto
okobenga nga na hôpital na yo po naza sexologue naza médecin nakoya on va travailler ensemble pour te sauver mibali nyonso pe ba garçon nyonso pour traitement ya chombo esalamaka intérieurement na extérieurement nga na masaka ba mibali na bimisaka bango ba chombo na bango po yo okoyeba te yo koyeba makambo wana te lobanga nde nayebi yango okobengisa nga na hôpital na yo opesi nga ba jour nakoya nakomi kotambola siko nakomi kimia Zambia pambola bino nyonso ba o baza na besoin komona nga place nga nazali na Bandal Bisengo arrêt Chibango avenue Boma numéro 11. Voilà. Merci beaucoup maman Israël Joie. Donc maman Israël Joie le bien très bien. Olingo bengi ça et même libanda mboka. Oh maman na lingo ya awa non na Suisse, on ya na Paris, to na Londres, to na États-Unis. To oh ya na Angola, na Brazzaville. Pour maman qui n'a déjà ah banda de ko na Pointe-Noire. Donc so le même maman na lingi même awa na kin mais na commune moko ko na za na hôpital na nga mais on ya ko traiter ba chombo ba papa maman bi aza siko disponible partout pour bengi ça et akoya pona ko traiter ba chombo ya ba mibali po yo ata expliquer oyeba te. Donc ka ye moko ne muto na révélation na don na guérison et c'est ka ye moko akita sur place donc akoya. Donc ce côté de l'invitation akoya. Donc voilà, merci beaucoup, nous sommes à la fin. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous car toute une vie est une vie. Toute vie est une vie. Donc, si vous avez un problème, il y a Chombo, n'hésitez pas, appelez Maman Israël Joie au numéro plus 243 89 94 42 825. Moi, Betty Massengou, je vous aime bien et on se retrouve déjà à la semaine prochaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye.